depuis totika papa 3 ans yango en tout cas esala nga pasi na mutema tina mbonga sale ya papa ti lelo ekangama non natika ozwango te donc nazoyeba te na obanda ndenge nini na osuka ndenge nini na ndimi siko ke bato bele balingaki papa te babande kosekisa eka ti babande benge vie wana ezaki ya lokuta mutu alingaki vie na ye o alingaki yaya na ye ndeko na ye artiste na ye en tout cas tonga tokoma boye te susi na nge eza kaka pona bolingo pe pona mawa ndenge balingaki artiste na bango Pierre Tombal kosala bien susi na nga vraiment Pierre Tombal ta na yaka kotala ya bandeko ya banoko ya bayaya banani ta pe na leki na ye kotala ya papa na nga e pesa nga pesa yango na mutema susi na nga yango wana sele na obengo sutu mama veshaba o negija ngote azara moko na bino aza vieux ya mbabino nyonso sans exception je le répète je pèse mes moyens yamba bino nyonso le levier azate soué moi na sengine lupango te nini te mais to bon ça place tata alali ba yeba ce matin que voilà Chaba parmi ba soda ya groupe Salongo ba numéro 1 ya Salongo o yamba ba nyonso yeyo ndimaki te ba projet tout zaki na ba masamba kala militaire zoya masamba Mobutu zoya mais hélas Mobutu ngo ayina cercueil malobe silingai na leli na yebi kezan zela biso nyonso tande tolelaki au monde entier soki tosala quelque chose mpona fai pe atama Pierre Tombal baitolelaka batotindaka bambongo place ndeko azali je manque le mot pesa biso ka makasi le 27 juillet tokanisa pe na messe wana pesa biso ka makasi pesa so makasi toza ini totia ta Pierre Tombal te ba bon ça place au bino bozali donc ça fait trop mal et puis Dadi Dikambala mtaloba nzonzi na ngana libala c'était Dadi na ba yana rotika la robosa na hotel la lobana ba eni na lobana ba Gisèle na lobana bana artiste akufaka mais atokanisa akufaka te chaque année on a la activité de Wandokanza Dadi Dikambala le quoi en mois de juillet le 27 aux en activité comme on peut citer parmi les grands et parmi les artistes au Bamaka Tokanisa. Pour votre information, il est parmi les signataires de Tokanisa, les cofondateurs de la Fondation Tokanisa. Le bateau reposé à Mamé Ouasso, Dadi Dikambala parmi les cofondateurs de la Fondation Tokanisa. Torotika Binote. Biso Pepes Bozali, Botika Rabisote. Bopel d'attaque na bino pa ya Tanzambé, ayoko la biso mawa, abomba biso, a protéger biso. Tu es parti, mais tu as dit que les alliés sont en Dikambala. Tu es en Pebino Nyonso. Molimo la bine pe malakimia. Au nom de la Fondation Tokanisa, au nom des artistes comédiens, Nyonso Congo, na sengio, merci. Et limbisa biso, na ndenge to primaki yo, na ndenge to rejetaki yo envers ba to finga que to sala ko ba point de presse, limbisa. Chara Congo. Ngano benga yo Chakal. Ah, et du moment to langai. Aux alliés Juppé Massamba, dans les lacs na jour à veille mortuelle, là on les laté Chakal. Et puis troisième jour na hôtel à l'hôpital auto soleil na yo, au ibsen abi ba surtout les belé linga abi sauté Chakal. Parce que ngana yo tokanisa l'artiste danger ça m'embêtait social. Et puis mon frère est prudent parce que batamokilo balinga bisoté pour tout ça la mbetali social ko sunga batu c'est plein la bisoté. Alors tu es parti, je suis resté dans ko kufa na on na zoga l'hôpital na di kando te ko chayo na morgue et 51 tiko bimisa o tiko kundayo. Bravo à toi Chaka Congo o tiko so devoir au mutu ako sala zati même nga na telemi ba mondo sala na kokangote kanti encore ta tuzara na yo à Coco, place de Sauvana, tout ça, les tours aussi, Sobengi Coco, tout ça, les bouées. Vétioké, Brazzaville, Oye, chaque chose, Nathan, on aura dessin, Koufaka. Ça m'a choqué.
mais là c'est dans un abisso nyos. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekomaka te. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki loza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soko kaka muta komi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service et pas ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu kuna même na Lubumbashi JB Service bozana na agence moko ya si ebaka sisi kaka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali Angolais narite nanga Angolais JB Service et pas les amis Deux ans. Naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala bomwe. Komba mama Yesu. Komba mama. Tirubu. Yesu na bingina tatola Yesu. Papa na bingina jemoje sako bamola jemoje. Kapena tatola bosambe na yo swabako. Yo kabo senga na nganza baka basane 1966. Yo kashishe na ngaye sambalo. Na yena babasi na nga osamo sambe na yo. Na yena kosaka na nga osamo sambe. Salilanga Yesu,
Ah, tous dans le cimetière à Nécropole, tu es dans mon avis Chaba. Gisèle, pendant que tu as là, parce que tu as papa. Ça fait 2 ans, jour pour jour, depuis 2001, vertical. Voilà, tous dans la Nécropole, entre ciel et terre. Et Bomoni Naza accompagné Awana, président JP Massamba, Fondation Tokanisa. Tous dans Tantine Nabiso, Sir Nabiso Gisèle. Moi, il y a 2 fins, Chaba Moscovitch. Donc, tu es awa pour nous la bongo tombe naïe. Et quand même, tout le bas. Nengeza, l'artiste ne meurt jamais, il demeure à travers ses œuvres. Donc, tu es un artiste à travers Misala ou Bango Basalaki. Mais, quand même, tu as raison, Oyo. Et tout le monde est président JP Massamba, accompagné de moi, Chaba, Gisèle. Oyo baï ah ezaka kota la corte moi ba raison msusu kota la tombe plutôt to ba raison msusu ezana. Bonjour président JP Massamba. Oui, bonjour Second Kapanga. Boni. Place de la place Sengote. Place na ya place Santa ke ngapna okufa. Donc nous avons bien abattu parce que un jour ne ba vesha bazali nde ba dadi bazali nde ba mundori bazali ngapna ko mbote le pas. Donc oye na ko accompagner moi na biso. Moi na avait Chaba Mouteba, tu es plus de 3 ans depuis Vertica Bisso. Tu es en Dengue, il y a Misale Salama, il y a un monde qui a place Oyo. Tu es la place via Zola, là, se reposer en paix. Voilà. Le Oyo, ça fait au moins 3 ans au lobby depuis Vertica Bisso. Est-ce qu'ils ont une activité de mon côté? Parce que tout le monde a payé Pierre Tombal dans le Chamate. Est-ce que à chaque fois yo commémorer artiste au kanisa bango à travers ba activité no salaka et à part yo est-ce que appellent bande comme soso besoin quand même likanisi à reconnaître musala au Chaba Salaki. Chaba Salaki un monument, un pilier à groupe Salongo depuis la création en 75 via parmi la na Inga ami inséparable à part le fondateur autre benga Venabiso atika paix à son âme titengesana mais bangonde batikaki bamoboko pe atikaki pilier ya Salongo celui qui était la bolamu ya Chaba c'est pelisa biso babenga ba Moscovite babenga ba mbebele mele pona Chaba est-ce que akokola la boy est-ce qu'il y a pas moins de Pierre Tombalte ba fanatique ne bato balinga Chaba hormis groupe Salongo batiti Kalo Marcelo ba Moscovite to salisandeko on peut pas penser ndeko wana sepelisa mitema na biso to rendre état sincèrement kitoko to la place ndeko azali donc il s'allait trop mal il y en a ça l'appel ndenge na ngai bato ba bonne foi
bato nzamba toucha mitema na bango ba mère evala vala ba docteur songa bao boza tellement belé kuna ba amoli mombasa boza na Londres ba te belé à Londres ba na Londres nyonso ba na Paris ba na Bruxelles ba Anse les artistes et comédiens est-ce qu'on peut pas se mobiliser total la vie na biso icône biso Chaba Muteba V Moscovitch a joué là-bas de Londres tala de Lopez Viazolala on peut pas faire quelque chose pour lui l'union fait la force et aux amalams ming poto penser ta la Pierre Tombal probablement l'artiste ne meurt jamais mais quand il meurt tant bon il sika ba ninga ningezali mais tala sika na ningezali on peut aménager on peut faire l'union fait la force ba ta bonne foi poto tchala ndeko Pierre Tombal et aux amalams ming. Est-ce que au solo pena ba ndeko na ya salon côté peut-être peu moi idée en temps sur en cours il y a ko nous quand même ko honorer na Pierre Tombal quand même est-ce que ce soit temps solo na bango bon en fait même ba groupe tout ça la raso to kufu ba kunde déjà to bosanaka ba be ko ma famille mais tala Chaba tigala so mokumba mwana est-ce que mwana orphelin oyo azana possibilité na minute oyo ya kosala papa Pierre Tombal peut-être ezebele a rose na mamuke mais les restes c'est tout rosangsa ba groupe na biso ezaraso benga peut-être na benga ba mama mengo je sais que ça quelque chose na benga ba mengo ba mama belé bali participer surtout côté bango total si bango ba pour contribuer un fonds de famille donc ça l'appel à tout le monde peut-être surtout que salon to va limiter to bina bat oyo se pesa mitema na bango mais yo kolobi ezara que non groupe lo barake etikale ma famille to mona sir na biso si je me trompe pas visa to mona bandeko basi donc association ezaki ya femme ya artiste wana bah ça a quand même quelque chose na BPT ceux qui si je me trompe pas Diana Makila je sais pas ceux qui peut ba comédienne hein ou ba sananga organisation na bango pour que ba honorer quelque chose les mêmes té car na papa na biso Chaba parce que aza quand même monument lelo tozo mona depuis akufa ko ndenge zalaka ko kanisa artiste moko soit hommage moko boye et à part ndenge yo mesana au salango mais tout le monde en penda té pas papa Chaba qu'est-ce qui se passe en fait tu vois bandeko basi basanga ezaki basangana ki ezaki te visa no travailler na groupe ya mutu songo lopo autai na peste banda bagina ba Placide na ba bagina ba Zidane à l'époque pour sangana yebelie mais tant akufi eleki mikolo bagi mawa compassion na basangani po basala loko moko ya bongo biso pe batitikalo ba producteur bato bo sepesa vers sepesa mutema les fans on peut aussi faire mieux pe koleka pour total ba Pierre Tombal bandeko yaya salaka bolam babi mwana honora ba parents na ye le lever Chaba to yeko le lazali awa le bezanga na yo le bekozala ye kuna ceux qui to bongsa ta ba lilita na biso tant zo ba ketika na ba famille c'est-à-dire quoi quand on enterre quelqu'un les restes c'est dans ma famille même ceux qui nous la Pierre Tombal il faut tous à Zizel sa famille tous à petit frère na ye aya ba ça la cérémonie pour ça la Pierre Tombal pour ça ba relique on peut pas toucher qu'à comme ça non nous sommes des bantous il y a un moniteur yo ça beauté sans tous accord il y a moi na ye to ye na ye pour ça la bénédiction pour ye na moi na ye l'unique fille là ye alors pour ça la demande la population na bato ba papa o ba ko sunga pour papa n'est pas appelé le rôle à baninga moi Pierre Tombal ou azan nécropole mais robattre la personne de capé mais ça été boutique bokenda tu vois tout le monde va photo comme des chiquetés et mais ça dit les gens ne passent même pas mais puis c'est une initiative à Lelo to ya total la passe pour Kunda Chaba so pe ko za mutu mususu ya bonne fois tout motema to kombote on peut contacter pour te qu'est-ce que nous pouvons faire on a ko Pierre Tombal 3 ans plus tard il y avait Chaba Moscovitch voilà président JP Massamba tozongela yo to ina ne pas maman Gisèle Wazali mona ya défunt papa Chaba Moscovitch bonjour ma Gisèle bonjour papa voilà lelo oyo jour pour jour toujours qu'il y a des 3e année en goyo depuis papa Chaba Koufa d'abord état que fille naie moi naie fille biologique ne balobaka et là on est pensé na mukola lelo ndenge to yina isika oyo lelo na penser lelo salinga pasi ya on alekaki pa ya président JP Massamba pour balobi yo moko soki ofandi na makambo na mutema esimba te fo omeka kosangisa liloba na bandeko mosusu baza pembeni bakosunga nde nayaki pa président na expliquaki président ngabi président
toloba ya mpepete photo mona place oyo papa azali depuis totika papa 3 ans yango donc kaka boye nayaka nakutaka kaka boye mais papa asalaki ebele. Papa azalaki na baninga ya koseka na bango ya kosangana na bango na kolia na bango. Mais lelo naya komona papa nanga 3 ans yango azaka depuis to ya kotika ye en tout cas esala nga pasi na mutema. Esala nga pasi. Yango nayaki kosenga lisungi bato mawa. Oyo balingaki artiste na bango oyo. Soki batali ndenge aza. Batongela te loko moko esala bien. Voilà, batongela et Pierre Tombal, basaela yango ekosala bien. Mais depuis papa Chaba kufa eske baninga na ye, ko benga yo soit kulukata moi jour moko ya visite soit ndenge ezaka ba journée o ezaka ba mort. Ne tout monde rabazi msusu bakendaka soit bakena bandeko ta msusu na ba camarade de paix eske zana likanisi moko epesa mate depuis papa akufa na baninga na ye oyo oyebaki banosa na musale longo. Na baninga papa na mona mutu te. Namona mutu moko te oyo abenganga tofanda na ye tosolola so tokosala ndenge nini topesa na meme ata mwa ba idée ezalaka yo za mwana papa na wakufaki nde nini tokosala mutu te. Tina mbonga sale ya papa ti lelo ekangama na natika ozwango te. Mbonga salaire ekangama. Ekangama basenga nga ba dossier. Bon, papa masasa mekaye ko edenga alaksenga kaka likolo eskana ke ko retirer ba dossier na ba msusu. Mais à part ça ke ko benga isusu ko tuna ke no ndenge nini ba dossier wana eloko te. Ni na muta atuna ke eske na makambo papa la bino ezotambola ndenge ni muta tuna ngate. Muta lukanga te atuna nga pete. Donc nazo bate na obanda ndenge nini na okende na osuka ndenge nini. Dans place na vraiment na sukaki. Na suki vraiment. Na ebite ndenge na obanda. Nya na sengika lisungika. Na sengika lisungi eza malamu. Na mtu oyo akotia 100 francs na ye 50 francs na ye pona kotongela artiste oyo Pierre Tombal. Zamba ozongisa ebele. Voilà. Gisèle lelo oyo bato ba otala biso oyo balinga yi papa Chaba amoureux à théâtre congolais oyo bazaka partout en tout cas bazotala ye bakanisaka toujours à travers ba œuvre na ye plus na part na yo loko ni ozo déplorer souci majeur na yo ezani depuis papa akenda ti lelo étant que moi na ye fille na ye loko ozo déplorer ezani elo no déclarer premièrement zakika tomba papa deuxièmement mbongo nyonso ya papa etikala nanu kutu ebimate na ebite soki ebima ndenge nini bato bakokaki kopesa nga makasi zaki baninga papa uba bande ko sala nae nde bainga bapesa nga makasi mafi yaka tokota bwe to sala bwe po mbonga papa na ebima mais jusque là ata mutu moko te na ebite ko seka ngo to sekaka ezalaka ya mbebo bezaka pe na bolingo la mutema na ndimi sikoke bato bele balingaki papa te babande ko sekisa eka ti babando benge vie wana ezaki ya lokuta mutu alingaki vie na ye o alingaki yaya na ye ndeko na ye artiste na ye en tout cas tonga tokoma boye te tonga toza na souci okokanisa mutu mo bonala ndeko linge mingi akufa mais ti lelo na mona nini boye te en tout cas babiloko na nyonso so tobito lingani tolingana na mutema moko ekozala bien mais kolinga muninga kaka na mbebo te linga vraiment à fond du cœur na ekozala bien na ebike baninga papa babandaki koseka na kolia mais balingaki ete so balingaki e banga balanda nyonso ba quoi banga balandela mouvement ya biloko oyo mais balingaki ete nde salinga passe na mutema. Ok. Lelo oyo papa pesaki musala na ye toyebi kezaka na plateforme moko boye ya ba droit d'auteur oyo tobengaka Sokoda
est-ce que les lopé à part salaire à papa oyozo loba salaire ils ont musalo andosa na RTNC oui voilà à part RTNC ni obi salaire ti le bima est-ce que Sokoda pe ba droit d'auteur ba benga yote pona ko pesa tam susu olandela te soit papa est-ce qu'azaki adhérer na habité so makamano et bien est-ce que papa azaki pe adhérer na Sokoda ou soit Sokoda na no benga te pona ba droit d'auteur ya papa non na monate non na yoka pété place ba benganga ba na yoka ka ke no mbongo moko fallait bima mais na habité so ke bima so ki pendeni na habité na bato ba ne olandelango batika pesa nga suite te. Donc lelo ozo confirmer biso que depuis papa Chaba kufa ami na mon côté à Bengayo soit koyoka ta santé à bana santé à mwana et plutôt ils ont raté. Non. Non. Na minute oyo na ebike bazo yoka pe ba otala ata mutu moko te. Ata mutu moko te. OK. Voilà. Pesa ce message na bato balinga papa Chaba. Na ebike opesi yango en tout cas pour la bonne compréhension bandela nkususu message na bato balinga papa Chaba bato bakotala na ba amina ye oyo quand même bakozwa confiance par rapport au ndenge bakotala vidéo oyo pesa bango message oyo eza souci ya motema na yo. Souci nangeza wazaki artiste munene. Asali belé asekisi bato belé en tout cas souci nangeza kaka pona bolingo pe pona mawa ndenge balingaki artiste na bango ba Pierre Tombal ko sala bien souci nanga vraiment Pierre Tombal ta na yaka kotala ya baning ya bandeko ya banoko ya bayaya banani ta pe na leki na kotala ya papa nanga e pesa nga pesa yango na mutema souci nanga yango wana. OK. Merci. Numéro de contact sur Mbazoyo 084 05 22 701. 084 05 22 701. Voilà. Voilà numéro na yo bakozwayo. Voilà ba courage ebele en tout cas. Ato ba utala élément oyo ba utala ba vidéo o bilili oyo en tout cas. Oyo nzambe akosimba bango bata bonne foi en tout cas. Un petit rien pour que kosale la papa Chaba Pierre Tombal parce que azaki artiste munene ya mboka oyo to kansaka na misalo ya salaki mais Pierre Tombal ne kozala nini tombe ne kozala na niveau oyo to moneli yango te esali penda pasi mingi. Voilà président JP Masamba na zongeli yo pona otuna yo est-ce que ba droit d'auteur et bimara est-ce que papa Chaba azaki affilié parce que poza mutu ya suka oyo bovanda na ye bosola na ye du matin au soir avant kufa bozora penda tant ko solana est-ce qu'azaka asadera na Sokoda. Mais effectivement Vecha Barosan ko sadera et j'aurais appris azaka membre Sokoda parce que yebi yekuto ko koma pe ko te ko landela bloc quand azaka makas azaka peut-être suivi ezate mais peut-être batango ba ça suivi bazama un peu lent ou bien bon yebi na lanterne ba Sokoda net ba bi de compte finalement na lobinan ba bimisate so on a des comptes finaux na bande ko Rwanda. Ça peut aussi aider pour nous ça mis ça dans la place où on est. Vous voyez, au coup de bande quoi bas si ba sala ba mouvement ko sala ba Pierre Tombal bande ko ba propre volonté puis ba iba camarade na bango. Mais peut-être ba hôtel la pas Chaba moi ba ça c'est pas za ami na bango te. Vous voyez, monter azora souci le quoi monter qui proche dans moto. Vous voyez soit qui proche dans moto te c'est un peu difficile pour la tani kambonae. À moins que nzamba sala ongolo. Alors on a ça appelle à tout le monde bato bonne foi on nzamba toucha bango. Moi on a passé numéro, contactez-nous pour tout ça la ta vie Pierre Tombal pour appeler maintenant la bon ça va tout ce que tu as fait sur terre maintenant repose-toi en terre. Même groupe naé peut s'organiser mais peut-être bon ça trop occupé groupe cher naé il peut faire quelque chose. Bon on peut côté ma toi associé union fait la force non on adresser directement la cordon scellé masasi scellé na ben no sur son mama Chaba bon négligent côté azara moko na bino aza vieux ya mabino nyonso sans exception je le répète je pèse mais moi ya mabino nyonso le levier azate on peut aussi s'organiser l'union fait la force bino boche batnos bache ba bache to sangani to ko sala ta vie pour un jour ngana peut to kufa ozoka makambo ngana peut to kufa
bato bakotika la sima pe bako ça peu mieux koleka bako penser bola mon abiso batia so Pierre Tombal vraiment surtout qu'il n'a pas problème na vie o nyoso ba na problème na to tsango na se vers ozonga asuster vers oyara asuster mais to tika to cet amour wana à travers moi tout ça ta Pierre Tombal soué moi na sengine lupango te minité mais tout bon ça place tata alali ba yeba ce matin que voilà Chaba parmi les soldats du groupe Salongo, le numéro 1 à Salongo. Ouais, il y a Mbaba Tunyoso. Yeah. Tout bon que ça place. Merci beaucoup, président JP Massamba, en tout cas. Et beaucoup de messages au Bapéchi, président JP Massamba, na Gisèle Azamon, na Papa Chaba. En tout cas, tout la kisa bolingoana ou tozaki nango envers artiste na biso. En tout cas, tozana nécropole à Bomoni et tozanga pété ko sala moi visite ko la paix ba tombe ya artiste mususu. To lingaka ba artiste était de son vivant mais tant waza pété tant tozo kanisaye na musalo ya salaki to sala pe quand même bola tata ko sala na bana te mais ata lilita na ebo saleli eloko moko monument moko boye eloko moko boye et ko sala pena be relaxa bolingo nini ozaki nango envers artiste na yo voilà bolanda biso na reste ya image oyo ndenge nini to kopesa quand même ba détail awa merci beaucoup tu as major de fleurs papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Samakaba sangolwe azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana kwa moi. Tomba mana yo Jésus. Kombama. Chirubu. Yesu na mingi na tatona. Yesu. Sola ndo ya mwenye. Papa na mingi na temonye. Sango. Kapena tatona bonsambe na yo. Swambato. Yoka bosenga na nga. Zambaka basaye. Yoka shishe na ngaye. Zambalo. Na yena papa sinanga ko sabo zambe na yo na yena ko sanga na ko sabo zambe na yo salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu salelanga Yesu undelanga Yesu Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message oh yo pesami na biso que tozongela kosunga bana biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que
orphelinat vida ezali toujours coexister bana baza toujours na besoin na biso biso yaka kaka si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met nos messages au pe ya kolobete to zongela premier amour na biso ya ko soutenir bana na po lelo balia bana lopo lelo batanga bana na po balala na place ya bien et yo senga kali songi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat vida jardin d'Eden esika oyo to enkadaka bana na biso bana na bino soki toyaka mingi pa na bino ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai boye de biso ba citerne ya mai poto gardaka mai bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Solange Sola oyo mpangi na nge JP Masamba nge zaba mpangi na nge JP Masamba moi pousse on dit déjà Sola ya mpangi na nge JP Masamba moi pousse kotala nge. Ça fait un bail, il y a côté hôtel. Solange, là qui cher pour Nabiso, tu as beaucoup contribué à la Fondation Tokanisa, tu as beaucoup fait. Tu as participé à la ballet, tu as créé encore la blog Belé. Là, on a pensé que tout à la bine, on a avait Shaba. On a vu que beaucoup de Shaba. Et puis, on a eu le côté là, pour une grande activité au Kantabino le 27 juillet. Pour te penser, na bozaki cher pour Nabiso. Le peut au kuta tom na ezamwa kolongwa kobeba na koyebisa famille te ba ko bongisa yango. Bo pesa biso makasi parce bozali parce to commémorer bino. Ba bi l'artiste ne meurt jamais à cause de ses œuvres. Ya on a pensé mkola lelo tous accompagner na moi na biso na nga morote na na presse et puis na moi na biso Zizel mona ya na yo Shaba Moscovitch Muteba, il y a beaucoup de temps to tika binote to bossa la binote. Loka to kanzezali to kantarabino ti Jésus-Christ de Nazareth à Rozonga. Voilà un peu passage na biso na place oyo yango. Bo pe sapsora makas. Poto kanta vivre ezala pour un jour biso te rejoindre bino. Merci encore une fois. Merci. Pesa ba maman mbote, pesa ba tutu mbote, ba dadi, ba pululu, ba tutu bozarana ba okuna. Te rotala bino lelo. Bo pesa bisoka makas. Les morts ne sont pas morts. Tous les lits qui étaient okutana na mokolo suka. Ya on peut te rotigolo mbe, to ena mo na biso, te rotigolo pembe, na signe de reconnaissance. Je disais rochama fleur. Voilà.
oyebaka Solange oyo akuta na papa solo na poko ozalaki ami ya papa, ozalaki koseka naye, obandaki kolia naye, obandaki kosaba black naye, mais lelo okomi kote moko. Elo na osenga tata mwasi pesa biso makasi. Donc esika bokutanaka so botali biso bana na bino nde totikala. Botika biso te. Botika biso te. Bopesa biso makasi ikozala malamu. Esika bokutanaka bosolola. Bopesa biso makasi. En tout cas, la monaki tom na ote na yaka, mais lelo président de aeko lakisanga awa. Eza la première fois te na obando leka, na obando tala. Ok, ça va. Merci. Talanga. Tournage, tournage pas major. Quand on a une malaise à quoi il y a maman qui a coma. AVC pas. Un mois et demi dans le coma. Dans la détention à but. On va aller avec choca bicho fort. Ça c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on a carton là? Le monde est dérangé là. C'est le téléphone là. Il y a Roger, la canisse au sous-sous, un JP sur le vent à la barre, personne doit concentrer de ça, le bureau, on a vu sur la foule numéro 11, le conseil au Pessarangaï. Et puis, Nathalie sous vidéo, moi aussi, on a dit, Massou, que l'obéla pour la tokanissa. Le long à peine, qu'on talayo, qu'on kanissayo, parce que le 27 juillet, tu as une grande activité, la messe, à Saint-Joseph, toujours Kantabino. Maman Rosala, Bana Rosala, pour que l'artiste ne meurt jamais. Et en mon aïe, moroté, maïna, moi en aïe, moi il y a Veshaba Moscovitch, tu as dit, pour tu la Veshaba, tu passes et pas Mindondo, tu es pas naïo, tu es pas pour tu as la bande de gros sur Baza. Mais à grande surprise, dans mon gars, même cas où ils n'ont pas Veshaba, il y a un peu de coup de awa. Bande de la biso, boyeba Mundouri, c'est qui ça que Mundouri a incarné rôle bal mondial. Toleli à Roger, toleli na Fikine ma casse. Ngaku tu boya na cha fleur mbe. Ba boya na cha fleur na obsèque na ba boya na mata na cha. Mais avec ça prompté, ba tonyo so boya kinga na cha fleur. Mais ba kotika na roya to na cimetière te. Lokana za to kanisa. Ngana yo kanta na talayo. Banjilwa ba fanatique bolinga ya Roger. Tu penses du moins que ça a été Pierre Tombal. Donc comme na deux cartes aux anango, il y avait Chaba, tu es sous Awa, Mundoueri, Tilelo,
Pierre Tombal les athées. Taliban Anjil de Tolelagaye. Combien des acteurs banan Anjil, combien de mécènes banan Anjil. Pensez du moins, il y a retiré l'état Pierre Tombal. Et puis quand ça bana ya tigna sima. Zambalo la pambola biso. Il y a honte na Zizel, la répété moi na biso. Ba boya kana cha fleur. Na matanga na yo. Mais j'en profite lelo. Na moi na biso te rocha ta ma fleur na tombe na yo. Pesa biso makasi pour activité le 27 juillet na Saint-Joseph et le Kamakas. Na yo pesa bozara beaucoup tanara. Bozaja esprit. Bato balingara bino baroya to kanisa bino na mukolo wana. Merci. Je vois Gisèle, moi on a vu ça fleur wana. Et au tel papa letnaé, tu es accompagné de fleur et pas y Roger. Merci. Ouais, ah tu es na tombe ya Chiko Lumbu Pululu artiste. Chiko oya na yo JP Masamba. Nazaka tango yate contenir ma kam nazalaka na velodrome mettant au kunda hotel matuzaka tellement belé nazaka tenter na kanti encore tuzaka na yo na koko personne se revend tout ça les tours aussi so bengi koko tout ça les boy vecho ke ba Brazzaville oye chaque tuzaka na yo na temps na yo dessin na yo kufaka ça vraiment ça m'a choqué mais là c'est dans la bisognos l'auto kanisi tous les canaux mona ya na yo Zizel Mouteba on avait fait Charles Venabiso Moscovitch Chabelé Terochelo Fleur Terochelo Mbe pour tous une grande activité le 27 juillet messe na bino tout ça la chaque année donc vous avez le bar na marche moko batunyo qui a sur le bi tous au marché pour bande bazara le rôle à biso le kolonga be chic on a te bande ba marché ba kanisa penga ya on peut na to kanisa ya on peut le longa pe na kanisi yo te rotikolo fololo parce que ça peut perception makasi l'artiste ne meurt jamais bravo à eux bato basalaki basalo Pierre Tombal bravo mais tous na baka bande go pe mususu na basalite et ko za ba mboate les pailles za malamu ya on te na Gisèle acha fololo vous allez peut-être le rôle pona oyo l'équipe mwana ya papa na yo Chiko Lumbu Pululu alors le bête to rocha rambe pema na kimia ya na JP Masamba to zonga kaka Chiko l'artiste ouais ah toi na tombe ya grand prêtre te bien grand prêtre maman au moins no Masamba otala yo ozala ko benga na 6h30 ozawa Masamba yaka mama nini yaka oyam bangu na kuti zaka ngana kitambalo kangi kitamba to bondela bon na melati somelanga maki somelanga mama ah dolo ko benga na ya mona soko sisi golia et puis binana kene ko kenete faut me la bondela pona yo et puis oza muto olimbola kito kanisa obito kantiza nini eza ko kanisa bato bakenda bato bakufa bato bazaka lokola biso bato bazana mikila poto lelo yo to kanisa pe ko kanisa yo mama na biso waso Katerina na yo kanisa yo kwa yolo au moins la mobile olingaka mingi Masamba yeyo na sepeli déjà ba généreuse ne bato ya ko bongsa place na yo na zone supona yo sabno to zana une grande activité pour to kanisa bino le 27 juillet na Saint-Joseph 2024 perception makasi to roya sous poto bongsa moi place au to tchaba fleur à sika po e kaoki déjà ya montoye na ginga moko ta accompagner na Gisèle moi ne aleki na yo Chaba Moscovitch na sepelika po penepe na yo na mon pe ndeko na mobali ya na mobali pe ya munene azali wana maître Toro au pas banda théâtre en 1950 ba bal populaire organiser l'activité maître Toro ba kundio pepe na yo ya on a bagi journal lelo to yana mwana total to tika fleur mama perception makasi robara makamo po to kanisa ki okene liboso lelo to kokisi 11 ans yo zate vous a parmi ba cofondatrice ya to kanisa nzamba lola abomba yo pesa bombio merci ya on te otigolo fleur lelo
Naluana mon cher. Oui, tu en as bien à trop. Tu en as sans Naluana que la coup de tonnerre. Je pensais pas, mon tour soit le dimanche. Qui au Tikabiso, tu sois le 10 mars. Mais comme il est 11, nous avons décidé autrement. J'étais choqué. On dit que le projet de tout ça, Massamba. Calamité de Zoya Massamba. Mobuta Zoya. Mais hélas, Mobuta Ngo a un cercueil. Dans le Bessilingaï, dans l'Eli, il y a des gens qui ont été so. Tant de là au monde entier. Si tu as quelque chose pour na faire, tu as ma pierre tombale. Bah, tu es là, tu es là, bambongo. Personne ne peut. Je manque le mot. Personne ne peut ma casse. Le 27 juillet, tu as organisé la messe ouana. Personne ne peut ma casse. Personne ne peut ma casse. Tu as uni, tu as ta pierre tombale. Tu es bon, c'est ta place au bino bozali. Pour biso un jour, tu as okende. Tant tu as okufa. Pas bon, ça fait place na biso. Oyo sana baninga mokolo ozalate basala pepo na yo. Na yekinga imorote na ina na mwana biso mwana vena yo Shaba Moscovitch. Na ba sustant to sala ve Shaba kufi obengo masamba ve pena diae. Et oui via kufi. Et puis au sala intervention na kata nzemo la bidjani sala ngelo mo bo joueur na ve ko longola mandala la. Ali fufu na yo lobi fufu na ngeza na kuvuzula mandala la na kuvuzula ilo kone marka tana tindela yo video bima bestre wana olela ya na yo melas ole ya lela yo leli ya le pepso to leli yo pema na kimia ya ontela mo ane Gisèle to chelo fleur pona zo ki tan ko ya te po organisation bato basala ki yango ba transport ya ki te poto ya koto y a un jour na roya pour na kotala yo et puis l'on a yé na rotikolo fleur l'eau la pema na kimia Modero Emmanuel Faye nzamba yamba molimo na yo ezande kono jipe masamba Yazaki Chako, Diala, Jackie. Je me souviens encore, tant qu'on a déménagement, dans une activité, moi, ah, Massamba, oui, on et puis, jour, on a l'hôpital avant Koufa. Na yebi, pembele, poli, na benginga, ah, na outi, HJ, mais na moni, ya na Jackie Zakuna, ah, mais na mona ki ekunat. Na yeko kende, na koti mona mona yate opesi mu Congo. Douleur, ozo sala, yaki na ba 6 heures passées. Na babika yon avant na mazoka passe. Après, nero ka sangwali wana yo. Na saela hommage na kanisa yo. Leki no kutu mwana yo, Cheko Matondo, ayemba na kati. Yaya merci, na msa aussi na sena moyo oyo. Merci beaucoup. Na yipenga mokote to penser to ya. Na yena mwana na yo ya mwasi. Mwana ya na yo. Mwana camarade ya na o inga o ba mimako na théâtre. Pour théâtre mutayaka na yo inga oyebi, puis spect oyebi. Inga camarade na ki Shaba. Lo na yena mwana ya ve Shaba. To tigolo folo lo poto zwaka tante ya koya ko accompagner yo. Lelo na kanisi bino. To ya kotanda ta batu nyonso. To ena Gisèle, to ya kotelo ta fleur ya Jackie. Diala na biso ope malakimia le 27 toza l'activité monene. Pesa biso makasi na yebi ke famille chaque mombe kozala na po bazanga raté ba oya na meso wana libota nyonso ba to soutenir bino po bozala ki lokola biso bo sekisa ki biso bo sepesa biso mais bravo na famille na moja Pierre Tombale salami bravo na famille Chako bande comme souvent boiter le pas na ko za mingi te ya te ko tiora fleur nzambe ayamba molimo no pasokei.
Chaka Congo. Ngano benga yo Chacal. Ah, et du moment tout dangaye. Aux allées JP Massamba. Na lela kiyo na jour à veille mortuelle. Là on l'a laté Chacal. Na ebi troisième jour na hôtel là na hôpital auto soleil ngana yo. O ibsenga bi ba structure belé linga bi sauter Chacal. Parce que ngana yo to kanisa na artiste danger ça m'embêter social. Et puis mon frère est là prudent parce que bata mokilo ba linga bi sauter pour tout ça la m'embêter social. Ko sunga ba tu ba se pena bi sauter. Alors tu es parti, je suis resté. Dans le coup, on est dans un hôpital, on a dit Kando, tu es au na morgue, et c'est quand tu es au Bimisao, tu es au Kundayo. Bravo à toi, Chaka Congo. Tu es des voix au Moutou, à Kosalazati. Même dans la télémie, bah moi on ça na Kokangote, na Kokangote parce que je suis Chaka Congo. On a tout partout. Esprit à guerrier en Goana. Chaka paiement la kimia. Tout ça qui tentait, nous avons vite besoin de jour enterrement. Le naïe, côté Lombe, Fololo, Fleur après Mikolo. Nous avons décidé de retirer nos fleurs parce que nous avons une grande activité le 27 juillet. Dans Saint-Joseph, au Kanisayo, nous avons mis ça au sac dans Sénamoy Oyo. Le loké, mais forum Oyo créé un esprit naïo. Révolution culturelle, les alliés toujours pour retirer la ca. Merci guerrier. Merci soldats du peuple, merci papa social, merci à côté de ma campagne. Malgré ma fille n'a gagné, ma rejeté, ma qui paraté. Soldats, vive Chaka Congo. Vive Chaka Congo et repose-toi en paix. Mon cher ami. Vous avez dit que nous Massamba. Vous avez combattu d'élite nayo. Tu as trop bitumba tu es parti. Nous avons un bateau ni so yo kota makamna bango ba mbayo. Ba peso place ba chako ba waso bo tellement belé. Ba kota likamna yo. Même musicien kuto honoré o ya Zaiko akufaki. Obeti li solo na ye, mo ibate ke lobby pour okende. Ba kundi ni ba kota côte. Pesa so makas. Pesa so makas Chaka Congo. Potolité élite o yo bandaki opiso zo continuer to kende. Au nom de la Fondation Tokanisa, au nom des artistes comédiens, Nyosa Congo, na sengio, merci. Et limbisa biso, na ndenge to opprimé kiyo, na ndenge to rejeté kiyo, envers ba to finna que to sala ba point de presse, limbisa. Nzamba lola, ayamba moyimo na yo. Merci. To epena mo na ngai azocha fleur, mo na ya ndeko na yo ya vie na yo, shaba muteba. To yena ye zizel, pacha mbe, na batom na bino. Comme maintenant au kita mbala moko yo wana na porte hotel oyima oza dali mtawe taka boza tukintumina okena deshe me ya pesa nga na kende pesa nga ye yuli mavonga trop di di olimbe ba ko kodela bantsaka la banani ba ko ya biloko sila donc vous avez bon aux yeux yo Ligue des Champions mon OK donc ça fait trop mal et puis Dadi di Kambala mtaloba nzonzi na ngana libala c'était Dadi na ba na rotika la robosa na hotel na ba eni na ba Gisèle na ba bana artiste akufaka mais atokanyisa akufarate chaque année on a la activité de bandokanisa Dadi di Kambala le quoi en mois de juillet le 27 ans l'activité comme on peut citer parmi les grands et parmi les artistes au Bamaka Tokanisa. Pour votre information, il est parmi les signataires de Tokanisa, les cofondateurs de la Fondation Tokanisa. Le bateau reposeur, il y a Mamé Ouasso, il y a dit Kambala parmi les cofondateurs de la Fondation Tokanisa. Idée bandaka yem de l'ebosso, la pesaka idée à Tokanisa. Boya Kango. 2 semaines à l'autre canine, aux ongabi, nzamba tali singa funa za rana Tokanisa la soutenir yo. Arlandé nabi non. Pour un jour, on a okende, okansangai, okansabana ngai. Tant que nazala bomoy, okansapengai, ya on to sala ba film. Il y a l'autre d'autres nzamba bisingai kende tokanisa, wana maloba dadi. Aza awa. Ayeko zonga yango aza parmi ba signataires ya fondation ya statut ya Fondation Tokanisa. Le na ba moko le na rotala ye. Azaki cher pona biso, te otigele fololo,
na yenga imorote dadi na accompagner na moi na biso moi na vie na biso Chaba Moscovitch toza na e porteur otigolo fleur mbe fololo vous a toujours gardé na mitema na biso malgré vous avez belé toko tambola partout pour to tika bino ba fleur mais minimum les besoins représentés ba kunsus je crois fleur ba tikeli bino nyos ba partager na bandeko nyos ba za place oyo toza na mitema toko tika bino te biso pe passe bozali botika biso te bo pe data kana bino pa ya tata Nzambe ayoko la biso mawa abomba biso a protéger biso tu es parti mais to kanteza loko les ezali to no kantaka yo di kambala to no kantaka pe bino nyonso molimo na bino pe malakimia merci zizela tia mbe otoela ki bandeko bazo tia fololo mwana ya vena biso Chaba a tout honneur tout sonné to bandai papa et puis tu es aussi ça pas bandeko voilà. Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina temoye sangalo na ye. Kapena tatona bonsambe na yo swabato. Yoka bosenga na nganza baka masaye. Yoka shishe na ngaye sambalo. Na yena bambasi na nga kosabo zambe na yo na yena kosanga na nga kosabo zambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu kundela nga Yesu Bisenga senga sangalo na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga sangalo lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus. Kotikanga ite. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Yahweh
nga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokotanga yo yo, tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo, Yesu. le 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 le, lesa wafako. Le 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 le, lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Yesu Yesu lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende zamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende zamba libela. lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki
bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salangombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.